Bandeko na nga na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Adeline na liboso na bino kosala video oyo to partager makambo oyo Nzambe atie to partager na video oyo lelo na kolobela likambo ya Nzambe alingi te biso tozala ba bébé spirituel. Nzambe alingi biso tokola. Yango to partager na video oyo to bondela po ete Saint-Esprit azala na biso. Nzambe papa na biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya papa to pambolio to komiso to netolio po toza malamu mingi kolo merci na nyonso ozosala kati na bomoi na biso o tozomona no tomona te kolo ozosala biso ya mine na kokamwa kumama lelo lobi pe libya na libelo za Nzambe okotikala Nzambe incomparable kumama na o papa topesi o merci pour na souffle de vie, merci pour na makasi opesi nga ya kofanda devant caméra pour na ko partager makam oyo loba na nga na bandeko nyonso o balandaka nga kolo kumisa masanjola manayo oza Nzambe bikamwa papa netolama kolo na telemeli o nyonso ko déranger nga na tango o papa molimo na o mosanto azala na ngai papa na o nyonso na koloba na tango o papa yonde loba pete bana na o bazwa implice o ko ute pai na o papa mona bandeko nyonso bakolanda video o papa sunga bango bayoka video o na koloba a o yo koloba na bango na video o pe batia yango na misala na komba tata mwana pe ya molimo santu nde tolobi amen. Bandeko na nga na pesi bino su bonane na bino batu nyonso bozo landanga o bokolandanga na video o bonane bandeko nyonso o bosuete nga ba meilleur na yambi yango voma bino pe lokola ba meilleur na bino bandeko nyonso bonane na bino ane ya malamu 2023 Nzambe azala na biso ba bonne chose protection na esi tout nane o to na besoin protection to sala oyo ekosepesa Nzambe nane oyo Nzambe azala na biso na kombo tata mwana pe ya molimo santu lobi na partage ki video moko lobi awa bandeko na bolandi te bolanda video wana pona makambo ya video wana na partage na tangi lettre oyo na ba lettre bon na benga ka lettre mkanda oyo Nzambe alobaki na papa Didier akoma ezali pena onde loboko Nzambe mutezo koma makambo wana o na tangi na video wana nde bolanda yango vraiment bozwa mwa considération bosalela yango vraiment eza malamu mingi na video oyo na kolobia na pesi bato nyonso merci ba obotia ba commentaire en tout cas ba boti na ba meilleure version na bina komaka naza trop kokomate donc na emaka kaka ba video na emaka dole na aimer video donc je crois que bomona comme que na emaka ba video donc il a dit que na tangi yango pe na sepeli na nzimi yango Nzamba mona bino vraiment merci mingi vraiment otali video pe okomi pe o aimer Nzamba mona bino vraiment ba o non bo s'abonner te bo s'abonner pe na ba video na chaîne ya Adeline télévision bo s'abonner eza bien makasi nena lobela makambo ya Nzambe alingaka biso totikala ba bébé spirituel te na bongisa video o bandaka la mena lobango te na lobango te lelo na bina lobango le na tangi lettre na le na komi na place wana nde Nzambe alobi ke boza lokola bana o bauto bima na mabuma mama na bango siko po na nini bolingi kokola te donc Nzambe alingaka te tozala ba bébé spirituel na kobetela bino makambo onga na kutana nango Nzambe alobaka na nga bandeko na nga le na ye na bonzambe sika na 2002 2003 2004 nazalaka kosola na Nzambe donengo okoki ko imaginer te na ndeko kama no pe na kutana muntu ta sola na Nzambe lokolanga pona bana kutuna bato sola na Nzambe ozotuna ozoluka muntu mo bo partager une expérience moko mais ozozwa ete ozo ete na banda kama ndi na sola na Nzambe modelo lukwa ba camarade to se kana Nzambe donc vraiment ande ko sola nga ba makamususu na ba makamususu mike Nzambe azo sola na yango donc babiloko wana sikwe bande ko mankenga e bande ko mankenga le na temps moko boye Nzamba lobano likambo tamso ya lobano surtout so likambo za urgent aya ko lobana Adeline bondele po mutu bwazo kufa wana zo samba Nzamba ebiso Adeline bondele po mutu bwa kufa osusu mki okay tamso po la Nzamba so no na sapongi bongo mendenge zaki penda alobi na yo po zongi si bozo solola boko so na bino na makambo eza na ka normal mais bo solo na Nzamba
olomona siko na ndeko kamwa natunaka bato ngabi leli na bandeko sambela sika batu 3 première année wana na bandeko sola na nzambe makasi puis na ndeko leka mambo spirituel na ndeko expérimenter makambo ebele ya spirituel vraiment makasi makambo eza ya si naturel ko na bandeko expérimenter makasi vraiment ona yoka te nga na bandeko vivre mais siku ekoma na kaka boybo à partir de 2015 ti après donc ekoma ka bomba normal kaka mais na lotaka na nga na lotaka nzambe pe en tout cas so likambo bombela nga te aya ko yebisa nga yango mais pas po ndenge zaki le wana lelo solne lobi en tout cas ezaki susu ma bloka rare ndi bato bayebisinga eza bazele ebandeli et bazele oyo eza mutu so aye nango sika na bonzambe c'est normal ezala bonga bia bon après wana estikaka nango boye nga bi ok problème te kasi na comprendre pe bongo na tika na nga na fanda na ngai yango mutu so atuni question so za likambo répondre te tika na oko répondre mutu likambo moko mutango sala effort pour eloko wana mwasa sous effort ya te po yo so kase ndeka yo répondre mutu pe atiki afandi ok nde après loko pe période mo susu bon na mukuse après ekoleka no to ekokoma ba 2014 to ekokoma 2014 2015 so na botente entre deux années wana 2014 2015 nde mukomsu nzambe ayekoyebisanga boyoka ma nzambe ayebisakinga nzambe alobi na nga bia deline mwana muke wana siko na sisi ko bondene na la kanzamba ndoso wana nga siko abina nga deline bébé soka bota misika parent azalaka tout le temps pembe na mwana wana soka déplacer mukie azunga mbangu atala mwana na talali abiso ki alali parent soka lali si mwana na berceau soka ke sala musala sala musala kati musala ya tali mwana abongise sa finiki drato afiniki te alali bien te atali mwana bongisi mwana aza bien akake continuer ko sala musala ndeka ko sala musala sala ke susu atali mwana asa tout le temps pembe na mwana soki mwana na pe alali mingi na beso alali mingi para ko yeba mona mona alali tamle bonde ntika na la musaye ponya alali bele boye aliaki pe kala melaki kala tika na la musaye para ko zo mona ngwa bemi ala musaye zo ko bongi c'est vraiment ndenge sengeli abiso ki mona pusani para akoma kotika mona na berceau azosa ne musala aze akotika mona na si akokende kati mwana kolela so mwana lela bien mwana lamuki nde akei azwi mwana wana kaka bongo soki mwana pusa na kalisusu parent tiki mwana lali ale soki mwana na parent aomona ke berceau eza ekomuke pona mwana na alongola mwana berceau atie na mbetu lero atia mwana na mbetu po akoliti aza su mwana beso tatie na mbetu leka otie na mbetu mwana na soka lamuki aleli parent ebike mwana oyo ndenga lamuki bo aleli abilera lali parent akata musane take etala mwana na po ebike mwana oyo aza susu bebe te po afinika dra na mutu akoka kolongola ngo te abi te abi yango parent kotika na ye mwana abika lali na ye problème te mais soka leli seke mwana lamuki ayebike mwana oyo akoka ko kita na mbetu te parent ko yambangu wana azwa mwana lokola leli po akitisa ye na mbetu aservi ye mais so mwana koli parent ko yebake mwana o abandi deja ko kita na mbetu mwana o abandi deja ko kita na mbetu soka leli parent ko bane yaka kita na mbetu yaka awa de parent azo s'attendre que mwana ye moko alongwaka na mbetu ayaka esika parent zali abi parent moko te ya malamu akolinga mwana na ye azokola mais azalaka na comportement oyo azalaki na ole azalaki bebe abi parent moko olinga soki le azalaki kokita na mbetu te aleli eza normal po kokita na mbetu te parent koya mbangu wana akoya na ye po akitisa ye na mbetu po ebike mwana oyo akokita na mbetu te alobi sikoyo mwana yo sokoli fo kita na mbetu kenda tipa parent leri parent zo sa musala amoni mwana kiti na mbetu
aye sika ya osala mosala nde parent tali abi mwana alamuki nde aservi mwana wana. Siko mwana wana soki alalika na mbetu wana azolela azolela parent koloba na ye yo soki parent ye wana esika mwana oyo ozolela ya mbetu parent kosilika akotombokela mwana wana alobane yango yo ozokolaka ateti siko mpona nini yo yebi kokita na mbetu ebi nde bakitaka na mbetu mpo obima na salon eloko ni ozokita na mbetu to ozolela ngaka na kozwa yo kaka parent kosilikela mwana na po parent kosepela te akendaka kokitaka mwana na mbetu abimisake na salon parent kosatande mwana ye moko abima na chambre akita ye moko na mbetu aya na salon. Alobi sikoyo mwana wana abizwaka po akolit abima na ye na salon ayaka po parent aya kozwa mwana na mbangu esika lali na mbetu loko akoli abi mwana nyonso ata koli soka leli makasi kuna parent akokende mbangu ata banda kosala eloko nyonso banda kosala akotika yango po akende mbangu kotala mwana na eloko nini azoli wana nzamba azoloba na nga bongo nga mpe nazoyoke nazokomprendre te pourkui azobetela nga lisolo oyo nazokomprendre nanu te lea wana ndalobi na nga ke leri parent soki akezwa mpo akende sika mwana na alalaki fo mwana beta cri ya makasi abi fo mwana na beta cri mpenza makasi nde parent koya mbangu aye kozwa mwana wana akoya mpe akobwaka eloko nyonso aza na wana maboko mpo aya mbangu etala problème ni mwana gangi makasi boye eloko ni mwana gangi makasi boye li parent lera koya na kangi mwana abandi kotuna likambo nini abandi kolukaluka eloko ni etali ya ganga boye ozomona alobi bongo abinanga Deline eza lokola yo abinanga eza lokola yo nga bia bon eza lokola nga biwi abile ozaki bebe le oyepa na nga sika ozaki bebe nazaki olenge lo makasi nazaki tout le temps pembeni na yo nazaki le nyonso pembeni na yo soki kaka okoti ka priye moke nga wana naza wana ata kuta okoti na priye te nga wana naza wana mpo nini nazozalaka pembeni na yo mpo ozalaki bebe abi lelo oyo Adeline yo sokoli na ndenge oyo koleli do oza su mutu te oyo ifo olelaka esika olali na beso eza lokwa mwana oyo akomi da kolala na mbetu oza kapable kokita na mbetu ya koyati esika parent zali mais oyo oza na posa parent ayapa na yo epi ozolelaka ndenge ozolelaka ya moke wana parent koyata oloba no yaka awa ndenge moko nanga Adeline ngai nzambe nazosatendre yo obanda kobeta bakri ya makasi mponga na yaka vers yo alobi bonga bipoza su bebe te sokoli fo banda kobeta siko bakri oya makasi wana mponga na yaka pa na yo kana bia bon abie oyebi bakri ya makasi soki elakisi nini kabi na yebi bakri ya makasi te alobi nange elakisi fo jenaka makasi fo bondelaka makasi fo kotaka na mojindo ya bapriere makasi wana nga nzambe na banda koya vers yo ndenge nazalaki koya pa na yo lero oyaki pa na nga sika nzamba aloba na nga bongo na kamwa penda na kamwa elekelanga bandeko abinanga lero yaka sika soko bondelika moke ogene kaka 2 jours 3 jours nga wana na ye sikoyo oza kaka na baniveau wana oza kaka bongo ozobondela na yo ozosala no me nga nazosatanda osala plus obondelaka makasi osalaka plus ke oyo yo oza nango lelo oyo ozosala lelo mpo sokoli deja yango soko bandi kosala siko plus ozokota bamabondeli mo makasi nde ngai nzambe na bando koya vers yo nde obanda komona obanda omona lia ozalaki bebe nde nga na binde boye alobi nange eza nde mwana bandeko na ngai ekamisaka ngai ngai bia na ekokanisa nga na bi nasambelaka na ngai
période wana pele na yaka na bonzambe nga na yaka mbala muna zo sambela makasi pona za vraiment na bitumba makasi na ndo sambela makasi sokole surtout bitumba ne silaka nga mona ka ke bitumba sili na moni penda lokola pe donc na ko siko ko tika na pe ko sambela nga na bande ko s'attendre lokola bitumba sili na tika na pe ko sambela pona ndo sambela po bitumba pe za kinga makasi fo sambela kaka nde esika na dimnaka pe vraiment ba vie ya kosambela ngo wana makasi mais nazaka na ka kosambela mais pas comme ndingi nazaka ne bandeli wana ba jeune makasi ok leo bandi bongo nzamba zo s'attendre o matasu na ba jeune makasi o matasusu mais ngasko na mona kisko normal bitumbeza lisute vie comme normal nde esika nzambe alobi nanga ke nakolaki yangwana na bandesu komona présence nzambe makasi ndenge wana te ndenge ezalaka liboso ezalaka lisusu te malgré nazalaki nanga pe kolota kaka azalaki ne pe koloba nanga likambo mais pas comme ndenge ezalaki vraiment liboso ndele akai koloba nanga ba 2014-15 wana nde esika na yaki pe su kozongela kosambela pe su na komi siko lokwa nazali na connaissance na ngonde ayebsenga na komusa siko effort nasala ba jeune makasi na bondela makasi bandeko nanga nzamba azo s'attendre na biso lero ozalaki oyesika babilo musu nzamba autorize yango mutu musu akosala mabe na yo mutu oyaka na bonzambe bino mbali bosali mabe ndemo mais pas na ye nzamba comprendre que azana mwana mais pas na yo akontelo yango lisumu makasi et puis opesi ye kanda po ayebi ke yo oza mutu fo yeba makambo oyo yo fo oyeba makambo oyo nde esika sikoyo na ko comprendre ndenge ye moko enseignaki nga na parabole wana oyo alobaki na nga ke bebe abi plus que mwana azokola plus que parent azokoma musika na mwana akoma musika na mwana siko mwana fo abetaka cri makasi po parent ayaka vers mwana donc mwana so kaza mposa parent aya kozwa esika lali na mbetu fo abeta cri moko makasi nde parent koyambango kuna nde makambo nzambe alobaka nanga alobi nanga fo okola makasi na bonzambe donc biso oye na bonzambe oyaka obanda ko comprendre bible te nzambe muka sala na façon nyonso amemona église oke kosamba ne église bandoki poka amoni ke kuna baseneme zo pesa na mabien po yo banda ko comprendre bible mais yo soko zo kokaka ko comprendre nzamba okamwa yo bandeko nanga okamwa yo oyaka na bonzambe ozali na ba masumu so amikemi ko zo bunda masango zo bunda na otika ka na otika buti lelo oyo sali ba 20 ba 15 30 ans na bonzambe mais obunda na ka potika masanga ozobunda na ka potika eloko moko pona nini mutako obunda na kotika eloko wana kisongi mutako obunda na kotika ngo eza bébé spirituel nzamba zo comprendre ke ayesika azobunda na kotika biloko boyo bando yakala kokola o nzamba zo s'attendre biso tokola ezati ke okoma pasteur okoma soki nanya ngonde yango laksi kokola te kokola ngela tsake via masumu otika via masumu otika ki on male meti okomi na tamu ko mayo moko so ba biso ke lisumu ni osali na semaine fo lukango ya koluka penza olukion pa yo mobi nazo mona lisumu te so babise senga bolimbisi osenka bolimbisi obinzambe pour peut-être na sumu kakile na lobaki peut-être le na mona kina ozomona babolimbisi bana nzambe to sengaka po oyeba te likambo nini nga na sumu kakina ngo yangwana nzambe azo s'attendre biso nango toko mape ba fui ya Saint-Esprit et kompenda ko manifester kati na biso nde yango nzamba o s'attendre na biso to kola ndende ngwana obandaki ko gêner mbala moko na semaine comme ko gêner 2 fois ezana batumsuli aye na bonzamba ndo gêner makasi mais l'air akoli na bonzamba zo gêner sute eloko te yeba ke nzamba zo talo musika po ebike yo za bébé te yo sokoli na âge na yo koza musika bongo te donc nde esika na ki ko comprendre makambo wana na saki fort pe ya kosala penza ke na matisa vie de prière na nga lisusu makasi
na kopesa témoignage mususu nazaki na musala mona nazaki kosala na musala na nakuta mwana mwasi moko wana comme nezaki Elizabeth na tangi kombo na ye comme nezaki Elizabeth nakuta ye wana te pardon na mukuse na musala na ezaki musala hotel ya femme de chambre l'air nga na ke batinda nga na ndosa na agence etindi nga kuna tondo kutana na ba fille mususu pe agence etinde kuna moko comme nezaki Elizabeth tondo kutana na hotel ibisi wana nde tozaki kosala na bango tozosola bien na Elizabeth wana à l'après mikolo tokabona pe tomona na sutenga loko hotel wana ezaki kaka a 10 minutes na ndako nanga nde na sepelaki kokotisa demande nanga na hotel wana bazwanga le na kotisaki mpe directeur na zwaki nga l'air azwaki nga lokwa nazaki koloba anglais asepelaki mpo na kei wana bato banda osala na kei bayebaki vraiment anglais te nde bande kosala na baclient kaka na google boye ezalaki vraiment kosala kitoko te l'air nga na ye wana directeur amonike nazoloba anglais nde apréféraki na ngai po soki bato na hotel baye oyo balobaka anglais nde nga nazosala wana na mutu oyo asala na kei wana nazoede wana mpo nazosola na bato na anglais wana naosala pe petit déjeuner wana ezosala bien pe directeur asepelaki po ba feedback ezalaki vraiment kitoko babi ke tozokutana mutu azoloba anglais kuna esala biso bien donc ezalaki directeur yango alingai nga makasi nde apesa nga CDD après CDD na apromete nga CDI sikoyo Elizabeth sikoyo moko mosusu ayi kokutanga aye na compte agence amoni nga nalati teni ya bato ya hotel wana akamwa binanga adeni okoma kosa ozwi musala anga na bien bapesi nga CDD abia bon bobo aokipe lisoku na bi adeni nazoloba anglais awa lelo azosala awa na mutu azosala na kei apona bato o baye wana baza bato ya anglais na hotel bato ya anglais mutu baye mikolo wana ndisiko alobi na ngai ya solo bobwe abi kutu mwana mwasi moko pe asalaka awa mwana mwasi wana pe ayaka na compte agence basola bien na directeur oyo aprometaki ye akopesa ye musala mnenga komona oyo ndi mutu ozwi musala akozala jalouse na yo fokeba mukoma mwasi na oya akozala jalouse na yo na mukuse mwa mwasana Elizabeth aloba na bo mukolo mwa mwasana yaka wana bandeko nanga na mono contraire mwa mwasango gentil nanga makasi neto bande kosola bien na mwa mwasana nde Elizabeth asilikaki donc alingaki te ngai na sola bien na mwana mwasi wana problème nanga na wela na Elizabeth yangwana ndeka mona kinga na soli na mwa mwasana bien nde Elizabeth akangela anga kanda na komaki ennemi na ye pire ennemi Elizabeth donc ondie kutu kibombanda ngai na ye nde akomaki kobokela nga ba jeton makasi na musala siko par contre nga nazali na CDD kuna na musala wana et puis na ndeko kosola bien na directeur na linga nga makasi anda olengela nga likambo nga na banda olinga na hotel wana yango banda osalama po banda olengela nga banda olinga te na kende tellement zwaki nga nazoloba anglais puis na ndo sa musala nga bien asepelaki na nga vraiment makasi nazaki pe na ba faveur be na musala wana musala ezalaka ebandaka 9h ti 16h nga na yaka nanga 10h na bimpe 13h30 14h na ke nanga directeur banda ko kipete donc ezaki vraiment bien pour nanga vraiment musala wana siko nga soki na lobaki kaka ba Elizabeth yaka na compte agence nga naza na CDD pardon na compte ya compagnie na compte ya hotel soki ngaka na lobi ke Elizabeth azobokela nga ba jeton boto oyo kanate mbala mo ba okate aya lisusu te siko na koki ko sala mote po eza lokwa na olongolisi mutu musala eza bien te biso bana nzambe to ko sala bonte Elizabeth azaki surtout soki na zana jeune mikolo wana na koti ba mabonde nanga Elizabeth ba jeton ya visa boy akobwakela nga ba jeton moko OCPAT so ozawa na pendo comprendre olobananga ade poko za ka yuma boy bande konanga biso bana nzambe futo za PM mo ba yuma oza surtout so za na jeune na yo mutu mo azolukelo makambo bima na oyuma po ezaka likamuke yuko ko silika po ebimiso na libanda ya jeune na wana yo yeba tinzo jeune no se katana kinango po odisita kina mutu ozomona donki ezaki ko sala bonga banda olobaka pardon na olando te na mutema kana ndo babwa ko bwa ke na ba jeto menga ndo sala effort ko pesa embote no ya bonjour Elizabeth mwaka dongo linga ye doka pe opesi mutu bonjour mta dongo lio na nde moko me lobisu na Yesu bonjour adongo lio lobisu ka bongo donc ya dongo liko dongo la donc atali opena na misu mwa mabe
don ndenge tozalaki na Elizabeth panda temps moko boye bandeko na nga nzoka nyonso wana nzambe amonaka na ye bandeko nzambe ko o mutu moko atungisa ko na mosala kobanga te nzambe amonaka epi nzambe azozela réaction na yo ekozala ndenge nini réaction na nga liboso na oke na boyaki nalobake nga na Elizabeth oyokana te mpo nayebaki ke elongolise mosala siko nakamwaki ye moko azoyeba te ke Adeline na kolongolisa nga mosala tala manevre Satan ndenge ezalaka do balingaki nga na sumuka nga mpe bazwaki ngai te natikaki ye wana me na ndo sepeti kobwakela nga bajeton le nyonso bandeko na nga sikoyo ya kosala mokolo mosusu lokola mpe nazalaki mpe na jeune te mokolo yango wana etombe mpe mwa mwasi moko mpe ayaki wana atuni abi Adeline na moni ozwi olati ni teni ya nibwe nga na bia bapese nga CDD me na kozwa babi CDD sima CDD na moni Elizabeth yozwi CDD te abi abanda ko critiquer bato bana CDD na ba CDI o imagine te ngande na zaboy sia nekezwa CDI ya ninango na mitanga singa na kingo ya ninango ngande na lia na zana nga na salika bon papa na koti mpona a kritika na nde moko o sepela te a kritike batu donc azobwakela ngai po ebaki ngande nazozwa CDI na mosalana bandeko na nga nazalaki na raison na nga yango na nzambe na biso moto azalaka na raison te koloba te ko nga na raison na nga ozomona bandeko elo nini yaki osala na mokuse Elizabeth mkontule abwakeli nga jeton na oki passe na motema na bilelo eza lelo nazozongisela ye nazeli mpe kai moko boye kai wana nga mpe na banda mpe kolobe nalobi po ye moko Elizabeth on lokola alobaki abete lisolo moko ki akosi 50 ans alobaki on a fie nyonso nga mpenza 50 ans na kokisi boye aloba ibilo moko ande mwana nga mpe nabi ok na kozwa pe kana eloko wana nga mpe nalobi mbamunga nabi leka na moni wana nazwi telefone na bengi mutu aloba alonga na oloba makamso talaki bomoto nde esalaka wana 2018 nga na bandi koloba nenga na bien nana mosala te baopianga CDI na ozo CDI na ba ajo toza na onde toza boye toabana mikete tokoli quand même nde toaboye vraiment 50 ans pe yango pende tokende biso na porte boma boye ngandi na bodo na mizwili na nga CDI na nga pona za na nga le 50 ekokisa nga naza deja na place 50 ekokela nga naza na place na nga ya sir po 50 basaka na nango te 50 eza liseki te eza penda ko 50 ans nzamba bateli oyo komi na 50 eza ebele eza kitoko eza esengo osepeli na 50 ans wana eza bien kitoko osepeli okokisi 50 ans mais bongisa peti bongisa za na place ya sire eza te ke yo wana siko na obwakela ye bandeko bolimbisanga nde na oloba boye nde na oexplike yango donc mpo bomona makambo nalobaki na ye nalobi na ye nde wanga na binga nde nalia nazokende pe 50 biso mpe tokokisa yango kaka nzambe abatela pe 50 pe ekoka biso ekoka bamosusu bakosi ba 50 bakokumisa kaka nakosi 50 fier kitoko ozosepela nakosi 50 ozosepela na age na o mais olingi kozwa mosala siri te ozaka lelo lobi kuna te totikila wana bana ba 30 ans basala bongo bana ba 30 ans bana baleki biso deja nde toabo toza na plus de 45 ans toana ba 45 ans tozokende deja ba 50 ans surtout bino bato bokosi ba 50 ans fubo mama nde na loba te de Satan so lobi sakana mutu sakana mutu monde na loba na mwana mwasi wana faut voir abangaka osanti mbamuka ye malili ngamona bi wow na lobi na lobi pe na sepe na lobi na mutu uto na ndoso na beti makamnyo zo bandi na expliquer ngabi na kimisi mwasi mo abokilanga ba jeton skoyo ande ko sepea akosi 50 sko zo bokilanga jeton awa ke ngai nazozwa CDI pona nini nazokanga singa bokilinga jeton yonga pe nazongiseli ye ke
que biso nyonso pe tozo ya peti biso nyonso pe tokokisa pe ba 50 ans ya on nga nazo préparer déjà les dans na 50 ans nanga nazada na place de na boakela ki siko bon po esale pe mutema pasi bandeko na ngai nzamba zali nzamba mona kanyonso tokeba so na bi tokeba nzamba mona kanyonso nazaki kutu te ko onde baloba ke oza na etana ngai ya jeune prière pour na lenge la pena ke jeune nange beba te mais wana nazaki normal mais ngai na sel kabunga après na bandi ko pambola nzambe ngai nzambe merci ko Elisabeth a commencé à soki le jour en ouais so ikaka yi place nga na zali pour akimi doso boke ne kana soko bokute ne kana kulwa muka akimi o senti mutakomo banga nga makasi ngabi nzamba zwa lokumu so na saki boite Elisabeth ngo bando continue na ikaka ko bokela nga ba jeton ndenge sali boy nga na satanda ki Elisabeth mutamunoko le nga na ko boka jeton o Elisabeth pa ko zong c'est nga to ko disité mais ta Elisabeth akomo kimanga kabi wow nzamba zwa lokumwe so bandaka na bokela ke pe jeton boyembele a sala kama kambo a sala angate ngana sepela kinde ngol bande konzo kesa kinzambe mawa ngana yebi na ngate to sisi pe musala papa dide ko zwanga na vati na koti na vati to bandi ko kende poto kendako abi tokota na Lidl ngamba mole ka abi tokota na Lidl na sentimba munzu te lembi ngabi papa dide kita na yo okende wana 2018 akiti akei le ya kiti mbala moko ngai na fandi na nino na vati le natika na vati boye mbamuna yoka nzamba le ya kiti akei akoti na Lidl nga bise kende kota nga natika na nga awo le ya kiti akei bandeko na nga natika na vati eloko nini na eko yoka na yoka mbamuka wana kana mwa kolembana non sandisika mwa kosomnole boye na yoka nzamba oyebisanga na litoi abina nga soki mwana mukabeti mbata est-ce que yo mukolo oza na besoin kaka fozongisela isu mbata wana na susunki kabi ni nango pourquoi nzamba koloba nanga boye soki ide kutu te bandeko na ya makambo elekaki na tongo kuna na musala pa Elisabeth kuna so mwana mukabeti mbata est-ce que yo oza obligé yo mukolo pe fozo ntsele mbata na banjo kanisa na pourquoi nzamba otuna nga question oyo papa dide la ya koti na vati na banjo tunenga papa dide nzamba otuna nga question awa abina nga soki mwana mukabeti yo mukolo mbata est-ce que yo mukolo oza peka na besoin fozo ntsele mbata wana ozo ntsela mwana muke mamo biso to bandi ko sala analyse nango ngabi normalement so mwana bana mingi bazaka beta mikolo il faut beta epe po ye ba yake ko beta swaka po atika ko beta normalement zaka ndengwana so mwana mkazo beta mikolo il faut bo beta epe po eswaye aye bake ko beta za mabe nde akotika ko beta mikolo normalement zaka bongo papa jabi oui normalement zaka bongo bo pourquoi ndamba otuna nga question bongo abi bunga tunyo bon po ngabi na yebite pourquoi tuninga bongo bande kona wana to na voiture tozokende nzamba za partout ngaso na kanisi makambo ka wana ya mike bongo na banga kata so na so na mutu na telefone na so contrôler maloba na po nzamba zo yokanga bande ko tozokende na voiture ndeka feza la ka rouge papa dida telemika na feza ki rouge ndenga temi na fe wana ngana santi ondire mutu moko alali pongyo ya makasi wana do isala ika lokwa nditi moko somnole boy nzamba eko bisanga bi wana bino batamukili agangelinga nzamba bina nga wana bino batamukili mutu borezo na kabongo bino batamukili borezo na kaso mona muka beti ombata yope mukolo fozongisela mbata po ete ya mona na bingai nzambe bongo te ngai nzambe so mwana mukabeti ombata yo mukolo kozongisa yete yo mukolo kozongisela yete ngana bi so mwana abi nganzambe na zoloba no adelini yeba yango banda lelo soki mwana mukabeti yo mbata yo mukolo yo kozongisela mbata te kama wanga bina beti pe mwana te na beti mwana nini ngana beti ba monzamba ebisinga bi
mwana bato mukie yango bongo na yebisa bino likamba age donc ye awutaki kolobela afetaki 50 ans na ye wana nga kutu na 2000 nini wana naza na nga kutu doki na yebite soki na 2018 donc naza mutu moko do 2018 ando na obanda kokende fo ya ba 45 ans donc ba 44 ans de tolo bande tibongo mais nzamba lobi na nga yo mukolo boye mwana bata mukie abeti yo mbata yo kamati su mbata munene ozongiseli abia deli nazoyebisa yo lelo lobi na tongo le ozoke musala avant banda musaka esenge pardon bande na oyebisa bino nzambe na nga temo papa dide ebi makambo nzamba ebisi nga bongo wana kandeka totelemi na feu rouge na soli donc moi quelques secondes mais na soli na nzambe makambo ebele le na susu nki boyinga na kamwe nzamba abina nga deline mwana bato abengaki mwana bato abi mwana bato mukie wana mwana na mukie abeti yo mbata yo mukolo boye yo Adeline mukolo boye o parvenir ko zongisela ye mbata abi mwana bosalaka na ye kuna Elizabeth lobi kaka na tongo Adeline azoyebisa yo lobi na tongo le ozoke musala avant osala kende luka Elizabeth senga ye pardon senga Elizabeth pardon ndinzamba wana lobi na nga ya kogangela na ngate nzamba gangela ngisala nga bien te na bandulingi ni papa didi nzambe Elizabeth bo Elizabeth suni pona ndo beta papa de te Elizabeth ko bokela ka ba jeton bobo nabi papa didi pour le na répondre ki Elizabeth pena na répondre ki yango na nzamba lobi na nga ke ye aza mwana bato mukie mwana mukie wana ngande mukolo boye nzamba benga mukolo yango na mambo nzambe mwana muke azala te mukolo azate nde baba mwana muke ko beta mbuna bakolo pe babini mwana muke ko ozala mwana muke soki nzambe ate loko mokati na ye soki aza kokola spirituellement akoteya yo pe mukolo ememi yo pe na nzela nzamba benga nga kutu ye Elizabeth azaki un peu moi mukolo muke par rapport na ngai mais nzamba lobi na nga mukolo modèle nzamba bela nga mukolo ondie matozwa mwana moko do ya 30 ans akiko beta siko mwana batu ya 6 ans ape abete su makasi po beta ki muke donc yango nezala ki bongo et puis nzamba bina nga lobi kaka kende senga Elizabeth pardon nazo tala lobi ke senga Elizabeth pardon na ebisi bino bandeko nanga na oka somo na zongi na ndako na olenga na mona tongo ekoka noki na kende na senga Elizabeth pardon nzambe o abuka kabiso bandeko nanga nzambe azwaka mutuko abuki yo orgueil ekiti yo kiyanke yo nga boye elongwe yo tala mutu o abwakela nga ba jeton ka mukolo nga pe na zongiseli esali pe ko banga amuntu ya dili na mpa zongisa pe azongisa pe ba jeton e pa bwaka pe ba jeton na lekse pe nga pe na za pe mutu mais oke panzambe to lakisa na biso te ke biso pe to za batu to lakisa te omoni soki okoyiko te ya mutu nga mutu akosa nga mabe na kanda te na ibinde na kozongisa mutu wana na nzela na façon moko na façon mo bwenzambo atala mutema ayebaka ngana ko silika na muntu omuntu pa te ade siliki mama de na siliki makasi mais na mutema na siliki te nzamba ebike nazo silika pona sizongisa yonde na nzela ozomona pona zongisa yonde na nzela nzamba yebi ozoma me wana pe na bwaki jeton ya ko bwaka et puis na sepila yoki yango penza nzambe merci nde pe na zongiseli amonyo penza na asi akobanda su ko bwakela nga jeton te oke na nzambe na biso bateyaka muntu bongo te po muntu abwakela ko ba jeton yo po bwakela ye jeton oteya yete na nzambe ye muntu abwakela o jeton lobiyaka pesa esusu bonjour lobiyaka pesa esusu bonjour nde ozoteya ye aloba bato basambela baza komikitise boye do nzamba satanda biso na bongo surtout biso bato nzamba azobenga biso bamikolo
azo s'attendre biso na bongo. Nzamba binanga lobi Adeline ke soko ke musala eloko nzamba be loka liboso le okoma senga ye pardon luka osenge pardon bandeko nanga le pe na ye lobi nango wana na passe na motema mena na shoti o nzamba lobi fo sala kaka na ye nanga wana ngabi na kesenge Elizabeth pardon na kutie wana le na kutie na ye na no funa banda pe kaka même na bonjour na sengi Elizabeth bonjour on dit qu'on a bengani et Elizabeth a tellement a jub donc abimi akei kabi sambi na ta muto na senga pardon ndenga sali ndeka bonjour kana pesa ki yona abimi akena atiki nga place na zalaki OK lepe na sisi na keipe na matina na étage mba moko na bandi na kosala ngabi na bani na kosana ngena senge pardon ndinza mbabaki so okelo kalibuso na sana musa ya mwana me ndenga na kei na pese kambota pamba kene ngabi nzambo muni na ina senga pardon kene na bandi kosala supi na bosa na kina ebite mba moko nzamba ebisinga nzamba ebisinga wana tokomi fo ya ba 13h30 Elizabeth nzoka sisi musala ngana yebite nzambe oya zali ngana zo sala na netage mususu Elizabeth netage mususu nazo betela bino po boyeba nzambe ndenga seraka biso bana na yeba ndeko nanga Elizabeth netage mususu ngana netage mususu mamuna osana ngana bosa ni makambo wana nzambe ekoyebisa na lito ya bia Adeline oyebi ke na yebisa ke lelo elala te fo senga Elizabeth pardon na yebisa ke lelo eloka liboso soko oye musa fo senga Elizabeth pardon maintenant no sengi ete tala azokanga biloko azokende alinga sisa musala deja kende kuta ekuna alinga kende na susu mkimba munga bi Elizabeth ngolero 13h30 alinga kende ya kenda mingi ba 15h bamona kende pe boyebi na kamo ki na kutie pe azokanga biloko asisi le na komiana Elizabeth osisi alinga kende boye na kanye na porte ngabi Elizabeth likamni pourquoi ozokimanga boye tikana kende bamona ebiseke Elizabeth limbisanga alinga kende bamona ebiseke Elizabeth limbisanga akamo atalinga boye atulinga nina na oge nyonso nga na ebiseke Elizabeth limbisanga nde lobi na bwakilaki o jeton biso to abana nzambe toko sala bongo te limbisanga lobi nde na bwakilaki o jeton en tout cas na yoka nde bwakila nga ba jeton Elizabeth na sepela nango te lobi na ebite loni nezwaki nga ponga pe na bwakila o pe jeton na bwakilaki o pe jeton limbisanga na osala su ango te na bwakila su jeton te na osala su te abika OK c'est bon yona pour asimdiaki nokimba moko kimia na mutema nanga ngabi l'essentiel na sali yango na satanda ki pe katanke mutu loko anga na ebisi ko bwakila nga ba jeton etoza ba nzambe to ko sala ngote ngapende na bwakilo ngasko na satanda ki ye pas on selanga OK ngape limbisa nga so pe na bwakila ko ba jeton mais ya teka abi OK c'est bon yona asimdela ki bande kona na yesa no veti nzambe na likolo témoin mukola suka na mona Elizabeth ya mwana mukola suka na mona Elizabeth ya mwana après lobi nango ayete nini na liste ekombo ne ezalaki na ye mutaosala me na moni mutu mswaye lobi kuna mutu mswaye na kamwe na ke na kei na tuni bato nanga ondeni Elizabeth falaya me na moni mutu mswa bandiko ya mbala moko bango batunga babi Elizabeth asala bien ozoluka ye nga na bikate na oluke poto mesen déjà ye mutasala me na moni ba changer lo nya mutu msu oyebi ni ba olo bananga babi Elizabeth na urgence babi balongoli ye musala nazo ebisa bino nzambe témoin banakei na biso bayebisinga babi ke tobenga ki batinda Elizabeth balobi ke te Elizabeth balongoli ye musala donc ngaku tuso na funda ke na musala na biso banga balongoli ka pa na biso mais na agence na ye musala neninga ke ezala nango banga batinde na compagnie na hotel mususu mais wana sikoyo a cause yanga na sengi pardon yazaki na mutema te fe ya nzamba ndisisaki mutema na ye po azongisela nga pepete pardon po to longo
foler loko wana ye pa longola ye azongiselenga pardon te mbala mo balongoli ye na agence penda oyo banda kotinda ye na musala na hotel wana balongola mwana mwasi wana bandeko na nga na kama nga lobi na yongo nzambe insiste ki il faut lelo kaka osenga ye pardon po tam su nzambe ayebaki ke mukola suka ka ndenge mwa moso abokela mwana nga ba jeton nga na osalelo mo balongole musala ali yomba moko yo bwakele su jeton nzambe atala bite akokende na eloko boye te nga lingi natika na lisumu wana nanga natika na lisumu nga na kanisi eza lisumu te na korge mutu me ezalaki lisumu pa nzambe alobi na nga il faut senga ye pardon lobi kaka lero ozokende musala eloko liboso luka esenga ye pardon na ye nakuti ye pardon eleki te lero alingaki nzambe arapeli nga bia deli na ye mseko faut senga ye pardon nano osali yango te kende kuna alinga kenda okanga dia biloko akende nde nakenda mpe nasenga ye pardon abi c'est bon ok c'est bon alobaki ka bongo nde mukola suka oyo Elizabeth namonaka ye na musala wana ozomona soka azolanda nga akoyeba likambo oso aza mwana nzambe akomprendre ekote ya ye biloko wana tamosusu nayebi te soki eloko nini balongolelaki musala na agence wana nayebi te yango bandeko to comprendre ke nzambe azali likambo oyo osali na oyo nga nasali nzambe amona lisumu ndenge moko te yo tamosusu oza sokola na makambo ya nzambe makasi nga tamosusu naza nanu bebe nzambe otaki yo kosala ngo te nga na kosala ngo nakopesa bino témoignage mosusu kaka na makambo oyo ya makambo ya suki kokangisa suki ya babalabala na koexplike bino yango po toyeba mpe makambo ya kokangisa suki nini oyo nzambe alobi na biso mpona kokanga suki ya maboko na mitu na biso en tout cas na kolobela yango je connais vidéo oyo fo eza ba vidéo au photo partager avant na makambo ya ba télévision bo esi la biso en tout cas eza ba vidéo au photo partager yango nzambe amona moko na vidéo oyo fo yeba ki fo okola nzambe talaka yo tamsu yango wana omona asu makambo bande komona te lero yaki na bonzambe po niveau nzambe azozelila yo ayebi deja yo oza deja sokokisa 20 ans na bonzambe sokokisa 15 ans na bonzambe 30 ans na bonzambe mais pourquoi ozosalaka bato makambo oyo ya bana oyo bayambi yesu sika ozomona ezotala age te mutu akoza papa mbame so aye na nzambe sika yona loba yango mutu so aye na nzambe sika profite bondelaka okomona makambo ebele nzambe akosalela yo po nzambe azomona o bebe azolengela yo nga makambo so nzambe akoma kogangela nga ya ogangela ozomona aloba nosu te na nini tamosu likambo so mpe alobi na ona yo te na oyebisa bino makambo okangisa suki apekisi na yo te me ayebi ke yo fo comprendre makambo nzambe na biso babetaka ye karate ayebi nyonso na pense na yo te me na likambo moko oyo ozolinga opense nzambe sa comprendre yango na likambo oyo ozolinga opense nango opense bongo me ozokimisa yango nzambe sa comprendre yango eza ndenge wana do nzambe azala na bino moko na moko na obetela bino mpona likambo basuki ya maboko kokangisa suki ya maboko nini oyo nzambe alobaki na biso lolenge nini alobeli yango epi faso nini atalisaki yango mpo tocomprendre bandeko tokola totikala babebe spirituel te so bandeko kogene na jour moko koma nango mpe de jour so okoka kosala seki te mpe banda mpe kosala mpe ya seki ozomona salaka oyo esala yo kaka okola kaka omatisa elo mo bando sa pona bonzambe salaka ngo nzambe azosatendre yo pendo banda pe kobima pe ozwi bible no po ke na château pe obandi koteya osalisi pe balifete obandi pe kokabola nzambe azosatendre biso na biloko moko abongo
Alors s'attendre biso na biloko bongo obande ko tanga Bible te okompe ozwi pe atanda opozo tanga Bible so de ka ko tanga Bible 30 minutes okompe 2 heures du temps pendo to tanga Bible ozo méditer makantino nyonso ekotikati na Bible ana nzambe azo s'attendre biso na bongo do makambo o nzambe alobaki na ngai ya mwana alobi ke mwana soka za bébé yazaka tout le temps pembe na mwana nazo lengela ye mais mwana soka koli esengaka mwana fa beta cria makasi po nzambe aya ko visiter mwana wana. En tout cas merci nzambe azana moko na moko eza o makambo nzambe alobaki nanga yango nga na yebisi bino yango pe bo comprendre ne langage ni nzambe nga loba na biso na makambo o na parabole o alobaki wana abi mwana bébé parents aka tout le temps pembe na mwana na lengelaka ye mais là amoni mwana na asa koli et kazo se comporter ka lokola bébé azaka na posa parents yaka tout le temps place ya la lipa kwa kozwa ka na mbeto kitaka ye parents kosilika kosepela nango te ndenge mona nzambe na biso a osepela te yo ndenge ozawana ozaka tout le temps masumu oyo yo ko sala te mozo sala ngo ka pona ni et puis nzambe kanda et puis nzambe kanda na oyebisa bino et puis nzambe kanda ngana omona kanda nzambe na makamsu ta mukola akoloba na mukwa makambo bilambo na ese bino abitala ndeti bilamba no ozo somba o eza mabe eza bien te bilamba no ozo somba o do aloba kero ya ko gangela mais liboso za ikoloba na nga deline omoni sinya oyo so omoni sinya wala kiso sinya o eza mabe omoni lamba no sombia ni lambo eza mabe ayebi ke sina la kiso ba forme ba signe belé do yo mo siko na mayele na on peut développer comprendre pe ke o eza mabe yango zo comprendre te ndeni ozo kokaka ko comprendre te ndeni ozo kokaka na batu musuku to nzamba yebisi bango abi bola takaka bilamba o eza couleur ini po ayebi ke batu ngo bakokoka na bango penza ko mona te elambani eza mabe elambani eza bien na biso bamususa lobi ke botalaka tala elamba kontola ke lamba soka zoka mondini ozokoka kaka ko comprendre te ke lambo eza mabe yango nzamba aki koloba nanga na tendance te amnanga tala ndeti bilamba osombi o alakisi ngelamba na beza mabe et puis bilamba no mususu wana ozosomba sombana eza bien te agangaki po yebi ke na mayele o yesa pesinga na mababa sinya bilamba funa banda siko ko comprendre le nazaki na ko comprendre nzamba yeba kike mwana ngazo comprendre ta bilamba zolata azo ko comprendre nga yango na nzambe aza na bino bo comprendre makam o nzambe na biso alingi te totika ba bébé spirituel nzambe na biso alingi bongo te eza na makambo mususu o ta mususu nzamba ko tali solika mobo esamela obwebwe mo ozomona leo soko lobiango mosoko lobiango ozomona ke gloire Dieu kutu babona de l'intervision nzamba pambola bino boza penda bato bozo buku taka mikuwa meza na bato musu ya moko bazo koka pe ango te oloba na bango likambo bakoki pete ndeti makambo susu o na koloba kala mingi te awa eza na bato musu ke simbi te ozomona po nini bato bazo koka te kokota prière kotuna vraiment nzambe ese makambo oyo mutu boya zoloba est-ce que ça solo to ezandenge ni bato bazokoka na bongo kotuna ngo nzambe te bazaka te ezalaka bongo te nzambe asalaka bongo te ezalaka bongo te la Bible dit bazaka kandenge wana pona nini balingi kokola te so mutu sa kola aza na maturité eke makambo moko ebimi boye a comprendre nango ta kokota mabondeli a rejeté en cas bon te pour makambo su bato bazo rejeté na mokili oko o rejeté vie na omubimbo o rejeté sali na yo ok soko ndimi kaka likambo wana pe osaleli yango efongoli li ope makambo ndeti makambo bakache le na zolo bango eza peta mususu na bato mususu pe bazoboya yango ta mususu eya na bato mususu te biso déjà leto avant to botamaka tozaka déjà na so wana tozaka deya na so wana boso tobotama tozaka deya na so wana akwa bon siko mungu na satana abundisaka biso azobundisa biso do tozako bato mo lokwa toza deya na baso na biso tobotama nango fai tokanga biso kaka maboko tosambela na biso te normalement fai tosambela na biso te tokanga na biso kaka maboko lokwa toza na biso na baso na biso bokonza likolo epesameli biso normalement fai tosala bongo so réellement ezala bongo pourquoi tosambela
pourquoi monguna satan azo luka ka biso détruire biso. Donc tozala mayele so likambo complète kota mabondeli tuna nzambe nzambe kuta mususu ko expliquer yo kuto ko leka ndenga explicanga. Donc yo le koyela biso mpe tolubi wow makambo yango oti ozomona po makambo nzambe alobaka alobi pa mutu alobi pa mutu boy mais yo mozomona kaka makambo nzambe abi pa mutu boy eza confirmation mambo nzambe aloba pa nanga tamusu pa nanga alobaki muke mais mutu moko ya fongoli yango o comprendre nzambe alobi makambo makasi nde pa na ye afongoli nga afongoli ngai. C'est ça. Yangona nzambe asunga biso tobondelaka tozalaka ba bébé te. Yango moni na lettre o nzamba tindeli biso lettre oyo nzamba pesi na makamu maloba o nzamba pesi na tanga kilobi alobi na biso ke bobo tikala alobi na biso pona nini boza kaka lokola bato o bauti kobima na mabumu ya ba mama na bino sikoyo. Donc pourquoi bolingi kokola te nzamba lingi bato ne bakolisa ke mawa esa ke pasi komona bana na ye bazokola te nzamba linga bongo te bandeko na nga tokola na mamba nzambe tokola na mamba nzambe le tokola na mamba nzambe eza tozokolisa vie de prière tokolisa ba pardon makambo ebele tozokolisa vraiment eza bien makasi nzamba mona moko na moko na tiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.